mibwaka papa tekati na nkembo na yo toyekomema yo telema telemi yawe yakotokiti boso yangu ya peke na yo kiti na yo toyekomibwaka papa tekati na nkembo na yo toyekokumamela yo nani akotelema bipai otelemi yawe yakotokiti boso yakuya pekebo na yo yawe yozali bolingo ya solo bolamu na yo bolamu na yo umela seko yawe yawe tima bisolo lenge tozali tokabola bosantu toyemba yawe lolenge sasali tokabola bosantu toyemba yawe yawe ya solo lolenge sasali tokabola bosantu Tokabola bosantu
ete yozali kola likolo na nyonso yamba libonza mitema toye kokumamela yo tondimi ete yozali kola likolo na nyonso yamba libonza mitema toye kokumamela yo tondimi ete yozali kola likolo na nyonso yamba libonza mitema toye kokumamela yawe yawe yozali bolingo ya so elamu na yo elamu na yo eumela sako Kabola bosantu oyeba yawe yawe yotiba bisololege sosali sokabola bosantu je vous en supplie l'église. Reçois la gloire. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Toi qui es encore assis, mets-toi debout. Nos yeux fermés s'il vous plaît. Entre dans cette adoration s'il vous plaît. Ne venez pas dans la salle comme un observateur, non. Moi je souhaite pour que ce dimanche soit différent des autres dimanches. Nos yeux fermés. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. J'espère que tu as quelque chose à dire à ce Dieu là. Nos yeux fermés. Merci Jésus. Règne parce que tu es le roi. Toi qui règnes jamais, Seigneur. Demande à Amen, Seigneur. Nous t'avons choisi pour Dieu. Seigneur, répand ta puissance dans ce lieu. Gloire à toi, Seigneur.
tu as un problème, ce problème doit fléchir au devant du nom de Jésus. Ce problème doit fléchir au devant du nom de Jésus. Tout doit fléchir. Tout doit fléchir. Même la stérilité doit fléchir. Même la stérilité doit fléchir. Au nom de Jésus. Au devant du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au devant du nom de Jésus. Tout doit fléchir. Tout doit fléchir. Au devant du nom de Jésus. Nous le croyons. Parce qu'il est Dieu. Il 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 est Dieu. Agis. 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 Yozambe na toyebi Nikolo ase ekumamela yokolo Yesu nanga Yozambe toyebi Nikolo ase ekumamela yo Yesu nanga Yozambe. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Oh, t'adorer. T'adorer. Oh oui, tu es le Père. Jésus. Jésus. Et tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh oui, tu es Dieu. Oh oui, nos mains sont levées. Nous élevons nos mains. Nos mains sont levées au devant de toi, le véritable Dieu. Oh, t'adorer. Nous sommes venus t'adorer, Jésus. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père. De tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh oui, tu es Dieu. Oh, disons-le, nos mains sont levées. Oh, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Te célébrer. Jésus. Oh oui, tu es le Père. Oh oui, tu es le Père. Qui ont le Fils. Chantons-le, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons célébrer, t'adorer. Oh, t'adorer. Oh oui, tu es le Père. Le Père. Ceux qui ont le Fils en eux. Jésus. Oh oui, tu es Dieu. Remplis les cieux. Reçois l'adoration.
les cieux, remplis de grâce, remplis de grâce, de paix, environné de louanges, environné de louanges, de paix, gardien de l'éternité, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais de bonheur? Alléluia. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pour un sentier de misère. Pour un sentier de misère. Par quel amour? Par quel amour? Le chemin de ainsi trouver nos prières. Ainsi trouver nos prières. Reçois. Acclamation Jésus. Amen. Sois élevé, sois élevé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non. Est-ce qu'il y a, j'ai posé la question au début de ces cultes. Est-ce qu'il y a dans la Dieu a fait grâce? Amen. Yo peut-être grâce aux autres à Kambon. Ou bien peut-être aux autres grâce au bala. Tant aux autres grâce au botano. Est-ce que les gens ont battu dans la salle? Ils vont reconnaître que nous avons sali bangolo. Est-ce que na kata salle oyo eza pena na bato nous avons sali ngolu? Te nazo mona bino te. Est-ce que bozao? Te na lingi ko betela na nzambe maboko makasi. Non, acclame encore très très fort. Te na lingi yo mata. Papa Zela, ezana mutu moko amati te. Te yozo zela nini? Yozo zela nini? Po betela nzambe maboko. Te yozo zela nini? Te nazo zela mama na esuka. Etikali mama wana kuna. Te na lingi yo mata. Pesa nzambe lokumu ndeko na ngai. Hallelujah. Tombola nzambe na tungo oyo. Na lingi yo tombola nzambe. Te tala âge yo danango. Tala âge yo zanango. Oko tombola nzambe ndenge nini? Par rapport à âge na yo. Tela papa zela. Te zela. Amen. Alléluia. Te. Eto bino bozo tala nga pona ni. Ngape nazo luka nzamba sala nga lisusu ngolu koleka. Papa, un instant. Ngape nazo zela nzamba sala nga ngolu. Le plus grand miracle, c'est ça le plus grand de ma vie. Si vous avez tout le monde, est-ce que Nzamba sali yo pengolu lokola ngai? Tunaye so ki Nzamba sali ngolu lokola yo. Amen. Te. Po ezana batu mususu ba yena tongo yo. Yazu na ye souci. Alati yango lokola lamba. Or je vous présente un Dieu enseigné. Lui qui est capable de kolongola souci na yo. Amen. Yo tomboli e kaka. Alléluia. Yo peti enkembo. Aza capable de biso na maladie na tongo oyo. Nzambe ya oracle. Aza capable a changer situation na tongo oyo. Tombola nzambe betela e maboko solo pena. Tombola nzambe ne kolonga yo. Tombola ye. Matani susu tombola nzambe. Alléluia. Est-ce que c'est quoi ça? Amen. Les deux hommes qu'on a fait. Ils sont Christ. Le bigonion, c'est ça qu'on a fait. Zala ne se mobile là nzambe na yo. Kala bola munzamba osale na yo, dombate na yo. Azo peso kimia. Alléluia, to sanjola. Songo etana. Butu einda. Kemona nzambe. Etondi mokili. Solo batuna kangai. Wapi nzambe na yo. Nzambe na ngai. Afandi na kembo. Okumama yawe. Kumama Yahweh. Okumama Yesu. Yahweh. Okumama.
tondi mokili elingi eyeba wapi kolona bilembo asane mosika teo abanda na motema nanga akota lokola mokolo lopango azokonza ndengali nzamba koyembela biso nyonso tosanjola ye okomama yeso yo Yawe kumama na yo elombe okumama Yawe kumama na yo Yawe uta na yeba masia osa ya mokili yo esila ngai na melama ya boko nansipa libulu ya motema natika koluka bingai biso nazoyo ya motuya opauni na ngai ya zalo tala sosola malobo ezala katalo yekoyo ujo ya mayesu tala ndenge nzambe akomisa yo lelo okoki kotele mometi mpe tolo ozala nzambe nguya betano mwa mololo yesu uta na yeba masia posa ya mokili oyo esila ngai na melama ya boko nasipa libulu ya motema nasika koluka bibai biso naza oyo ya motuya opauni na ngai ya talo masi ya yesu nanga okumama Yawe kumama na yo elombe kumama yesu Yawe kumama na yo Yawe uta natika mokili nasa ya mokili esila ngai na melama ya boko nasipa libulu ya motema natika kotalatala bibai biso naza oyo ya motuya opauni na ngai ya talo masi ya yesu nanga okumama yesu Yawe kumama na yo Yawe okumama yesu yo Yawe kumama na yo Yawe okumama Yawe
Est-ce que tu veux pousser un bon cri de joie pour le Alléluia! Notre Dieu, pourtant il est saint et il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Acclame le Seigneur, pousse un cri de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'il soit béni notre Seigneur.